Attention, attention, quelque chose se prépare. Attention, attention, quelque chose se prépare. Attention, attention, quelque chose se prépare. Bonjour, bonsoir Nabino surtout partout dans le monde sur le www.fimbo.news, site le plus suivi de la planète. Ensemble avec l'honorable Zachary Bababa, ce manga toujours il y a danger. Balobi parlement ils a déjà koningana, PSI déjà eningana na présence ya Moutouana. Là je dis un très grand merci à Papi Kelly, Angèle Moussoaï, les Makizembe, merci na bino tout bolinganga pe bo soutenanga mingi René Abiri, l'homme à la dernière flèche de Carquois de Jésus-Christ, na émission le plus suivi Fimbo na Fimbo. Là je dis un très grand merci encore à Adèle Diogo Bagou Donzé, à Francine Bourol na Londres, Francine Bourol, merci à Jolivette Tsamba depuis Paris et puis na Bordeaux, merci à Papi Mokiki na Nessilité, merci à Kishinga Pembantunga Likayabu Balobi ici la Rasoloté, merci à David Chimanga na Paris et merci na Bulldozer Jérémy Ngumbi, famille Ngumbi Mobimba na Côte d'Ivoire, ba Ivoirien Bozolanda biso, ba mbote na bino ebele à Mama Anangoy depuis Irlande. Merci à celui qu'on appelle Lil Jack dans Babi patron ya parfumerie où ils na commune ya Bandalungwa. Merci na Chancel Ngalula na Sylvie Moleka et puis Annick Bilombi, minga rolobezate. Je reçois pour vous l'artiste de Fali Poupa DiCaprio la merveille moto simbi monopole ya Afrique, na succès boyebi bien ils un artiste moroté na Nigeria pour ba chroniqueur rebelle ba osala loko la ba nié marambo. Mais ce qui a biri na confirmé pour na beti ba mususu ba embargo na ba chicote bazo kana teti lelo. Dans la minute où c'est Fali Poupa DiCaprio la merveille muto azu charge ya ba musicien ebele muto alongoli na no chômage na kati ya République démocratique du Congo ya ko engager na no ba musicien ebele pe ko mema bango encore aux États-Unis. Là ça fait encore un très grand plaisir à celui qu'on appelle Nanou Basende, Nanou Basende depuis Paris minga rolobezate. Je suis avec chef d'orchestre il y a Fali Poupa à télé après avoir ko baluka. Ya yo bagendara wapi. Mais tala koto. Bonjour à télé. Bonjour Abiri, donc bonjour Mambote Belé na ba internaute nyoso bazolanda bino. En tout cas ngana oyebisa OK. Félicitations na boulot na ozo sala. Pour ezaka nde photo lobelaka. Ngai na étant dernier artiste ya on a yemba na Afriza International, il y a Papa Nabiso, paix à son âme, grand courant de Fali Poupa, grand courant de la pensée de la musique congolaise. Il y a Zaki, monument de la musique congolaise. Donc Zaki Taboulei, Rochero. Donc avant le batondi manaka, atato lingani na bisote. Donc ninga zoebisa que vous a suivi Fimbo na Fimbo. Donc ngakuta mususu en tout cas limbisangai liboso avant to kuta nao na mona que na Fimbo na ebelio na Fimbo donc photo ndi malarawana donc merci boss, merci na yom to yambinga na ebike à travers yo penga pe ya bato belé ba internet belé ba ebingate ba webanga lelo nga télé kunyanga chef à groupe Fali Poupa o nazalaka nazali pe na rozala lobby quoi. Merci bien Balobi Otiki la bango ki cité. Merci à Alaya Mboma, merci à Alaya Mboma, Sylvie Moleka bazolanda biso et puis à Nanou Basende sans oublier. Mais artiste tournant on ndengeni sika bouti etamboli non ndengeni betel sono mo li solongo leki ndengeni poto moni bo bingisi ba femme mariée ba mabala ba te kufi aux États-Unis kuna depuis bokenda ki ba artiste. Merci beaucoup. Todo conseiller bango mabala ekufa kufarate pour ba plaisir ya ozana biso. Po biso zaka batu oyo na yebisa biso suspense kotaka sikoyo na États-Unis baza sous na besoin na biso tozonga na biso d'ici là donc les mois ba temps ebelete ba mois ebelete tozonga kuna po ba na besoin na biso donc tournée kitoko avec Fali rendez-vous et ça meilleur avec lui toujours oui donc to sali tourner na biso kitoko ndenge boyebi ke biso za na problème ya visa te et puis visa eza l'autre côté musala na biso eleki visa. Oui, mais beaucoup mieux Hollande local la maison mère. C'est-à-dire bah voyage belé, banine belé tout ça. Eh biso toza batu o na ebisa batu plusieurs fois ke au monique tozonga ki
tozongaki yo ozalaki déjà bo fimbu yo beta fimbu mbote na vie na biso mojalisi Zakari Baba Baswe vie mojalisi salutation na yo ozalaki déjà moto ko raté te posa branché mais biso kozonga na biso na oke na biso to matara banderole te toyebisaka na temps wana ke ba peintre ba pema bazwa repos retour sans impact. Non, surtout retour sans impact. Est-ce que ça actualité na poto na awa ça na actualité leki ya Fally Ipupa. Et bon yoka siko yebwe mbalamo bolibobo ya bokuti ba Fabrigas bazawa ya ba papa chéri bazokende bato bosala ba actualité na kin. De ce que bino nde boko mi actualité. Te elo na sepel nango siko monike na komi moi sérieux pona yoki kombo ya papa chéri. Oh. Jibem Piana na pesi mbote papa chéri ayebi ke na respectera makasi ayebi ke soki Congo ezana ba chef ya groupe biso to micha déjà mupandi parce que ça groupe d'accompagnement bitumba ba orchestre to tikela ba seguin ba kakol ba d'ailleurs que tout le monde qui est limité on a calé mais okotanga bakomba ba chef mususu pe na yebi bango te na cité no monte na cité ga mibale ba oyo pe na lobi kombo te tam to vanda pete to solo la tike to yeba na moni wana problème na roi de Gaulle en tout cas tam so ya mona nga fo na yebi na nga te azala wapi yebi de Gaulle te wapi mais chef d'orchestre a fait rigole roi de Gaulle nga yebi na mamba France ba nini ba colonisation ba France na yebi roi de Gaulle de Gaulle musicien faire chef d'orchestre yebi été c'est que yo yebi bien ko le kangai o pesa information banda lelo na olukana yeba de Gaulle eza no problème te na olukana le oboya ndera boy non ko boya oh bongo tito tina yebisa batu ke ngaba katanga singalo lemo na lobaka so likambo ezali donc batu ba mona teta mususu na lobaraté peut-être pour ezanango na linko remplacer ça et ça été nga sala pe même pas comédie musicale parce que ba inversion des valeurs tellement eza trop na musique na biso muto mo na zo sala rôle mo bo etam su bat bandima te azo sala ngo mais azo sala ngo pe mabe muta sala ngo bien ça et sobe mais mutu mususu mo na koma na ekaka chaque vendredi samedi dimanche pour aller kapwa sexa rabatu biso nga za muta mambwana te donc so zo compter so lingo tchanga na compte ya ba chef d'orchestre ya ba orchestre je sais que je suis parmi les premiers dans la rose à troisième tenga na rose à deuxième temps mususu ta ba orchestre ngo etikala combien na Congo ngaza biso za groupe d'accompagnement ba orchestre etikala combien merci bien cela fait plaisir à Papi Mokiki ça OK so ki ba kotisinga ba longolinga na groupe d'accompagnement ya Fally Ipupa El Magnifico juge des stars numéro 1 Afrique centrale donc numéro 1 Afrique nyonso l'Afrique centrale te ndenge te la habité quoi mais Jésus de Nias pas ali c'est là ça te na ya obimana sujet donc na bimana sujet te so zo compter ba chef ya groupe ya ba orchestre groupe ezaka biso na bike biso ezaka groupe ba chef d'orchestre na roza parmi na aussi na roza ngana roza la na rokonza bango na za intelo régleur au saranate ba yebi ebele même ta côté to kenda libanda ba bike à télé aza sérieux et puis aza réglo opesi big na komi opesi des textes na tangi mais sérieux yango chant simbité kangité na kinelo côté à télé ba peso moi chasse à chant moko chef merci beaucoup na peso référence na peso mutumo boy oyo azana ya ki par mamuté les mamas d'abord chancelier des Zimbabwe na landaki intervention na emo ba uti ba Japon côté kuna batu fo ba betelo masolo ya kosimba ou ne pas kosimba eza batu o ba bima libanda lokwa batu ba bima na bango pesu trop te mo ba beta masolo na mais na kina ndelo hotel na ba terrasse rien to kaka fabricas na ba firigola ba Jésus de Nias yebisa yo abiri na yebisa so to telemi to bimi a libanda bo poser bato bazoleka boyebi biso tamsunga na yo ba oloba ba yebi biso te menga na zo yebisa yo ke yo balandaka yo oyebani ozondima te oyebani libanda ozondima te toyebi fimu na fimu foka bayebati po biso awa epana biso eza soko le topusani ka liboso ka carte mémoire 2500 musique ya ofele ka musique on a nzembo na za ofele nani asomba ka on a victoire pour président na biso memaka soki 15000 exemplaires na kin et si la chant oyo tsa na ba TV rien na betaki yango na Denver basengi ngango
na mona ki donc moi si moko donc sentiment nga kwa ko congolais après concert tout nana quoi na kenda bo andeni ko chéri azo kangate. Mais collègue no chef d'orchestre wazala ki mpandi kuna collègue no babande kotala bino mbale héritier watana belelo pa beti pe mouvement nae e fandi e kangi. Mais à télé bazota laura ratil lelo car na simara ya Fally Ipupa. C'est quoi la créativité te? Ouais, na yebi que soki na bosani pona ki para trop mamba batuté. Na limite que héritier azala un jour chef à groupe. Mais bazala ko tsa babanda ko comparer yo na quand même. Yo na mo fo boswa na ka col. Au cabo sona na kakone ya mazavé na ngai wala ve na ngai kasi bo sona na yepo na ebiketi ya zala wana héritier zala chef ya groupe te héritier tikala ko zate mais yo nde babanda ko comparer yo na ye yo nde muto yebisinga ye nga fo comparer ngai na ba master mususu to uti na ba côté ba state kuna po na comprendre que na Congo na yebani moi trop te ba côté libanda na yebani moi trop na pesi na confiance côté kuna ba yo kanzembo mais odige atana m'empêcher kokanisa vie na yo moto na linga cerveau ezo rappeler nga que na bosani obligation du jour ozali na pouvoir ya kolobisa ba pimeli mongongo nazangi mongongo koyebisa yo kena linga kayo Patrick Bachelon paka oh mi pimeli misu pomona kolela nanga ite oyebike nazapisine nanzela Martin Pêcheur pona joyeux comme il faut na lela encore pona joyeux comme il faut na pleurer lisusu na monique osa plaisir na Céline Musange na Washington na Tina Lokundo omoni eyembe nanga o faut comprendre kaka ce qui est la ligne Rio Veno Rio Rio ayemba mabete papa chéri ayemba bien bengai étant musicien ya suka recruté na Friza International ya Tabulei ngaza muta CV ya mambebele na muta kala ya osaranate donc na kota na division avant ya osaranate donc ti ba kombo mususu ebisanga olexa no temps fato betane masolo ya musique ya ngai na président nga El Cap numéro 1. Merci. Torobeta masolo yango mais lelo à télé bazota la biso partout le monde baby vérité oh yo. Qu'est-ce qui s'est passé entre ba maître et Fally Ipupa na ba combattant na niveau ya poto? Ouais, Fally Ipupa El Maravilloso de Nino de Belmondo, El Crack, juge des stars, patron nangai. Patron aussi des gangsters. En tout cas, au Loba Nengo Lingi, mais naebi que artiste munene oiseau défendre Afrique Mobimba ezaïe. Mais na ba comportement bongo. Yande comportement na ye talakaka aza moteur malamu amemangai amemanga partout parce que ngai ti nazo citele ba parcours nanga wana naebi ke nazala pèlerin te ya repès autorisation na ba maître ba beta ba combattant te ye azana mutu o boyebi ok soki kutu a inkilka na mitu abatu ke ko finga te côté outi o musique na biso place outi ye abanda oloba déjà ke ko finga te côté li respect mo pao yo kansi mo pao azama mabete vie na biso koko na biso Rambo Kofi Olomide azala mambo mabete ngai ya teleti nazoloba aw nazala mambo nanga pe ya mabe o baba musicien na biso ba mona ke chef na biso na place wana bungi mais Fally Ipupa respect donc baza bande kona biso je n'ai rien à dire ngai ta mususu nazolela nazara acte wano ba maître ba sala nazolela nga naza artiste musicien donc nazolela kaka kwa Fally Ipupa fierté ya mboka na biso libanda donc na yebiso numéro 1 ya Afrique nyonso mais ba boyi bobeta na poto pour la non wana eza les à côté les à côté axe bosala ke pa ba combattant les à côté zala na courage a oyebisa batsiko que attention quelque chose se prépare ozoke bisa ba combattant lisus non na bi attention quelque chose se prépare donc na épargner mututé na monde quoi quelque chose se prépare Fally Ipupa Abimsa double album APC date. Nous ne voulons pas farcir nos têtes avec des dates. Donc un bon jour comme ça ba Sabino Banzemba Fally et Bimi.
c'est-à-dire quoi toza na studio na biso moko tozosala baenregistrement na ndenge elongo bani studio ya bien et puis na minute eza portatif ambulant place nyonso tozokende so tozaka ata na mwa 2 heures du temps il faut toyemba kaka toye toche tokangi matériel pak toleki nde tokutaki na state tokuta osala mwa muke baizi mukasa bapopol nkoko baherve makaluji bayebi tosalaki yango wili lukanga et puis jolili kinsala bayebi mamu nazoloba et puis nakobosana te producteur na biso ya Atlanta JR Kuba. Comment va David Monson? Norbert yo asko na ebisa Norbert donc muto penazo largué wa bikende à télé okeno kin mais okuta okuna donc vraiment Norbert coup de chapeau. Relation na bino na David Monson Soukandeni. Bon makambo wana vraiment il faut tout na bien mais aussi beaucoup ta une pendant na prise. Elle capte de tout ça pour expliquer yo noir sur blanc peut se explication la plus simple du monde quoi. Mais question sous ezali to ki ke bozo bimisa double album mais avant bo bimisa double album oyo ezana ba musicien oyo ba bimisi déjà ba chant na bango oyo beta avant oyo bino eya mais comment otali prestation ya baninga na ndenge nini o juger yango na rotangelo même combo le rôle Fabregas ou à qui double album ou double disque d'or. Premièrement on a habité sur ça d'accord on a disque d'or wana ou pas. Fimbu na biso abiri fimbu na fimbu mais une chose est bien que tango ebisinga bona sepeli makasi obi ngana zaki na ngate olobi babimisi wapi po tango ngana zaki na États-Unis côté kuna ebimaki na noté na yoka ngape na yoka ke babimisi koto donc le temps na ye na yoki na ngate mais na kenda fête moko babengisa biso en tout cas so kuta na ba musicien na biso tuni bango ba webisa je sais pas que na ebité ceux qui ba différent maloba na bango langage na bango za différent o ngazoloba to kenda ka fête moko boye na yoka sokola mata coin oyebi soki eza nani po ntango ebimi yo oyebi sokola mata coin eza nani yaoka mpe nzembo alingaka na yemba wa tongo pokwa midi ye wa. Mais attendez, s'il vous plaît, et ça le fait plaisir makasi soko yembi tabita et ça la moi bien na nous basende et puis na papi mokiki na yemba kana copier yo te yemba tabita o Fabregas ayembi omoni biso mais que te ko interpréter parce que les artistes na oyebisa yo biso toza ba professionnel ba artiste ba évoluer rapidement ya El Cap Day El Maravilloso Fally Ipupa baza ba professionnel soki yo pesinga kaka na yemba ndenge yo lobi na oyemba ngo ngana oyemba ngana nazo expliquer yo 2 ans et relégate au tout 3 ans bako bino tout bozala persuadé que Fally azana ba artiste parce que to beta to yembaka obi tinazo ba quelque chose se prépare El Maravilloso salaki nzembo na Robert Kelly liboso bato babanda lo baraki akangaka ba photo mais cette fois Robert Kelly auta kosalisa nazozongisa osiko na ebisa bato auta kosalisa test na Afrika zwaka ba artiste nyonso basala wane to ebi bato ba primaki siko bazomonana do kota pasula noko na tempo pasula Robert Kelly King a pasola et cerveau mais lelo ozomona ke pire petit mais c'est que tous la pe featuring pe a fait rigolo na Fally Ipupa bon na yebite batomoni omoni loboko epesa razala toujours likolo ya loboko ezwaka Fally Ipupa mystique donc loboko epesa razala toujours likolo ya loboko ezwaka bolipisa ngai na mwa libaku donc Fally Ipupa ce que ezaki il y a un producteur au azo sala ndengwana pesi po biso de mesana ko zwa mambongo ebele donc ndima ke ce qui Fally Ipupa ndimi lelo ko déplacer na ba artiste musicien na eloko ba biso ba télé kunyanga boye yeba ke apercevoir maintenant bien ce qui mutaye ko pesa ye mbongo vraiment po basala featuring na
a aidé kombo na e aider musicien moko ya mboka na biso pe ngana yebi et bongo fallait ko aider faire rigole mais pour aider ya matati bongo yebi que fali na minute o fali vie des wana après artiste mususu balandi donc c'est ko lingolo ba ke fallait la likolo faire rigole si alinga mema ya un pas vers ye a rosala ngo ala motema fali vraiment ba bolanda biso donc fali na faire rigole so ba beti featuring nanya ko fula muninga Fali Ipupa za numéro 1 ya Afrique. Ya Afrique. Ce qui numéro 1. Ozolo babo est-ce que ba Verambo bazawa? Non, au côté ça Verambo auto na auto yebisa OK koko na biso. Viens na biso nsone, viens na biso. Viens faire rigole. Papa chéri. Faire rigole. Na biso. Ah, yo mtolo ba kombo. Bato nyos batika liwana baza musika donc des papiers pemé na Fali. Mais quand même moi coup de chapeau pe na ndeko na bino fabrication o lelo apesi bino sentiment ko bimisa ba double album. Ndenge olobi wana ba internet nyos bazolanda biso ba yoki ke yo olobi mambo na ngate. Te mais yende mutabandi yango te. Ebo lingo boy yango ra. Na boy. Mais boy osali. Ah moni bino la vérité. Dans la zone na boy mamba batu mususu solo la mingana uti fraîchement États-Unis. Tala omoni kozwa États-Unis te batu belé ba reva ngana mona na vandi na JR Cuba na Atlanta. Azola kisanga tala. Abengi. Na on dit maintenant c'est ka fort. Na rolo ba kutu mais tozana biso na ba problème te na bango faut sentir. Pardon ndengo sali. Kuna na États-Unis bo paniquer, bo komi ata na toilette photo. Pardon. Non, c'est-à-dire quoi? Au moni elo moto ngato yebisa batu. Na yebisio ambassade des États-Unis et fungwa makala. Et fungwa mina biso te. Nde nazo yebisa obo ici Mukasa azo comprendre Willy Lukanga azo comprendre Céline na Washington na Tina Lokundo bazo comprendre donc ça numéro pas téléphone mbala moko ouais wana na oyebisa bato na ngina yebisa bango bi tant loko album na biso eza na date we ko bimate to pesi date te batu ba solo la mbala moko vite parce que ce que zo c'est la ndenge ba studio musu ezala ke siko to bandi o chaker siko to bando sala boy biso tozana ba mambwana susute wana eza déjà dépassé mais boleka pe pas JPGis moto po wana eza studio esala banzembo a Congo mais cette fois-ci to sala pa na biso JPKis wana JPKis mutu nga ya kala donc soko leki ata na zate otunie JPKis ndeni na télé oyebisa wana masana ngai donc sans polémique ngande na lo babona lo baka vérité. OK, numéro de téléphone rapidement 09 non plus 243 998 26 91 9D nde ozwa ngai donc course à fusée na vélo ya fali na bato ebele oyo zolo bolingolo baba kombo. Donc voilà ngana zawana quoi. Retour ya héritier Watanabe Nakin et Kimisi ba leader rebelle le lo batu bazo dans le monde bilingalisé par héritier Watanabe Chancel Ngalula Sylvie Moleka balobi parfumerie Lil Jack il y a bien aux a besoin parfum qui tourne au kitka na bandal c'est Paris Lil Jack aux Mobimba. Retour ya héritier Watanabe avec impact pe na idéologie. Retour ya Fali Ipupa et lo morote nanzela sans impact sans idéologie fongana lo bananga vérité. Mais le loyo héritier Watanabe mutakangi actualité n'habité 108 ans consommé ba chan héritier Watanabe a trouble nga bongo cerveau et commis à bébé et commis lokola disque dire cotinde virus Alex sort nanga kozala poubelle Jeannette na Lucien Kofo banga business accompagner nga toujours na bandoto nanga yeah. Demputu nzuzi na fedo manchonsa et ça lui plaisir na Eze les leaders Biveo nga les propriétaires sans oublier Mastanangai na ba Londres wana di Pepe Ngouizane les beaux garçons de London Blaise Samba na Manchester donc eza au saboter nzembo héritier eza ngaza porte-parole à héritier. Mais nabisu na toutes nos questions par rapport à BM au répondre été ya retirade abiringa naza porte-parole ya héritier te naza mut na wumeli na bandakala mais au contraire travailler pe chez héritier et puis na bandaka jamais na webisa jamais pour yo kolonga pe pas fallu pe héritier au travail tu seras bien payé et pas fallu na zui déjà trop au moni batebele baloba bazana ba on pe na eloti
Boss life. Non, nazo yebisa nga expliquer mon individualité pona propos ndoka. Héritier wa tala be un individu. Yo kana yebisa yo naza focaliser na mamna ngai mais nazo expliquer aussi mambo yozo banzela ozo memanga nazo expliquer belé. Omoni so to comical vendredi, samedi, dimanche les kana TV au tala na TV au mona batu baba banakini biso danger omoni ngana lega te pona lo bandengwana parce que naza posé nazalaka nazali na ebisakio pe na rozala et puis bato ebele o baleka balobaka wana si aujourd'hui toke wana tolobi ozana nini ngana ye awa te na expliquer autant musu mwana koko na biso mo boye ayebi te eloni nazala nango ntango oyebake nazala déjà na 2 mapango 3 mapango et ya koma problème abi abonga déjà non ngaza muto nazolobelaka musique donc na liningi nazala na lignée o naza chef à groupe ya Fally Ipupa et puis na se retrouvaka po nazaka ngai merci na ye po na rolobela bato mususu te. Donc en tout cas bon vouloir ngate so na ngoko ta sujet na ote quoi na fin est-ce que na fingi mutu awa on a yebisa OK casier judiciaire ya ba musicien Fally nsoko ye oyo kateke akota makala akota bakangaki na souciat moboy mais soko ye ka nani na recommander yo surtout s'il c'est émission kende oyo ka akota makala ba musicien ya groupe moko mo mi balé bakota makala tout consort bisoté pona yebisa OK naza clean ya lo bamambo na zolo ba quoi. Merci bien, je pense que bien prochainement tu rozama temps et belé au se déchaîner na émission parce que bimisimo ba vérité belé o ngabiri na bo pe ko taquer o mbala moko mais na ko attaquer parce que film bozo zuwa mutunyo surtout minga ko lobeza te merci na bino tout bo sepela ki na émission Adel Diogo Bagou Donze merci à Nanou Basende merci à Francine Bourol Jolivette Tamba Papi Mokiki merci à Chancel Ngalula Sylvie Moleka merci na bino surtout merci na bino tout bolinganga Ridi Umba merci à maman Anangoy depuis Irlande donc minga ko lobeza te nga na suki nanga awa na tikeli a télé micro au bois ka ba dédicace na yo et puis na loembo ko sala suka pour faire plaisir na batutu balingaka. Ouais, ko sala plaisir mingi na Chancel Ngalula donc talaga fait parfumerie qui to boye ya zawana azo coordonner na ebike mamfe kende ka bien ko tala ebo ezo laksa déjà ndenge ya zali na ndenge mambo zali awa na kati. Donc on a le plaisir vraiment d'avoir Oyangai Evan Tumba na Anvers na ebike so na le bibo est déjà direct quoi Eric Kidoum na Londres pour na base moko za bien soudé voilà na Londres et ça la bien quoi. Oh Anissa ye oh Roma yo komisanga lukola mwana moke alelaka biscuit bonbon chocolat amour nanga komi elengi yango na boyiba sentiment bolingo yo pona benga chéri pona benga pepe chaga pona benga papikas ya Didier Was Patrick Bachelor Aristote Masamba Anto ultra sexy Hermelanga donc voilà na sepeli trop Patrick Bachelor il y a Anto ultra sexy Anto Miguel ultra sexy et ça il y a plaisir quoi on est ensemble check